Dimanche elamu na mabota na bino bipai nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM oyo mokolo lelo tosalela kabino rétrospective, c'est-à-dire tolakisa kabino ba élément nyonso oyo elekaki na semaine oyo tosalaka sélection. Mbote na bino bipai nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM. Mokolo lundi tolakisa kibino lolenge président de la République Félix Tshisekedi ebaki na kosala droit de réponse par rapport ya ba propos ya président rwandais Paul Kagame. Betaki kolakisa bino lisusu na oyo etali marche oyo église catholique ebaki na kosala pona massacre oyo ezali kosala makuna na Este Bulanda. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda... Et Salemaki mokolo ya samedi, kuna na cité de Loïa et Payuapi, président de la République Félix Tshisekedi ayebaki na kotsala droit de réponse pona ba propos oyo président rwandais Paul Kagame atenaki mikolo eleki. Na maloba na ye, président Félix Tshisekedi asengaki na peuple congolais ba mona ba peuple rwandais lokola ba ennemi te po tozali bandeko kasi eloko oyo bango bakoki kotelemela ezali nde régime rwandaise oyo ezali dirigé epai ya président na bango Paul Kagame lokola azali ko diriger mboka mabe pe azali kopesa balwa mabe na basoldat na ye po bayeba koseme trouble na kati ya République démocratique du Congo. Yango nde asengi na bakongolais batelemela régime rwandais au lieu batelemela peuple rwandais. Ayebaki lisusu na kobeta sete na koloba ete ezali makambu ya soni komona président lokola Paul Kagame abeta toloke ye azali semeur de guerre azali prêt ya kosala guerre na pays oyo bakoluka guerre na ye. Pona président Fachi amonaki yango ezali eloko ya soni pe pasi un président akoki kotenir maloba bongo te. Soki ye azalaki na place na ye akokaki kutu kobatama olie aloba bongo. Pe ayaki kosukisa ke ba congolais bazala vigilant pe na oyo etali guerre ya Este azali prêt ya kosilisa yango po mboka na ye azali na susi ezala malamu pe alobaki atako babinemi batelemi population bayeba ke 2023 élection ekosalema batu bakoyeba ko voter président nini oyo bango balingi lisusu boyoki. C'est honteux et je dirais même diabolique. Mokolo ya lobi dimanche, capitale ya République démocratique du Congo, Kinshasa, ezalaki ya koyinda po ba chrétien ya église catholique ba telemaki pona kosala marche na oyo ezali ya kotelemela ba rebelle rwandais ndenge bazali ko occuper est ya République démocratique du Congo pe bazali kotelemela communauté internationale ndenge azali na complicité na ba rebelle rwandais oyo bazali kotungisa mboka. Boyeba ke ba point de départ ezalaki ebele ba point de départ ezalaki na ba église catholique ebele pe batambolaki na banzela nyonso ya ville province ya Kinshasa, bien banderole, bien ba chapelet, banzembo, animation, c'est-à-dire ezalaki ya koyinda mabe kaka pona koboya ba Rwandais ba okipe mboka na bango pe balakisa bolingo oyo bazali nango pona ba congolais ya partie est ya République démocratique du Congo batalisi ke bazali ensemble na bango malgré bango bazali na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Nous disons non à la mutualisation des armées. Notre armée doit être seulement une armée pour les Congolais et rien que pour les Congolais. Tous les autres doivent être boutés dehors. Notre pays n'est pas à vendre. C'est un pays qui est autonome et nous le garderons comme tel. C'est Dieu qui nous a donné toute la richesse qui est dans ce pays et nous ne voudrons en aucun jour que notre pays vienne interférer pour prendre de gré ou de force notre richesse. Alors c'est pourquoi nous aujourd'hui
étant chrétiens, comme les autres chrétiens du monde, nous disons toujours non à l'injustice et nous voulons dire non à l'injustice de la communauté internationale. Et moi j'ajoute aussi de l'Union européenne qui vient encore de donner 20 millions de dollars pour que l'armée rwandaise, qui pille déjà dans notre pays, puisse encore avoir des moyens de s'acheter des armes pour continuer de piller. Kasi ba chrétien bazali kaka kotelemela basengi na République démocratique du Congo eyeba na kolongwa na organisation internationale ya francophonie oyo mutu azali kokumbela yango ezali rwandaise kasi mikolo eleki ayebaki kotenir ba propos ya malamu te pona mboka pona bango bazali ba innocent bayebi na bango makambo oyo ezali koleka na est ya République démocratique du Congo te Nzokande, population congolaise bazali contre ba propos wana yango bazali kosenga na chef de l'État ayeba na kolongwa na organisation internationale po makambo oyo esila pe azwa décision ya malamu po bitumba esila na partie est ya mboka kimia ekota partout boyoki. Mardi toaki kolakisa bino lolenge nini kuna na kwango bakangaki ba infiltré oyo bazali kosala désordre pe toaki kolakisa bino lisusu mobange na point de presse oyo salemaki epa ya porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya yebaki na kolobela na oyo etali massacre kuna na est pe toaki kolakisa bino lolenge biloko emati talo aveille ya ba festivité ya fin de l'année bolanda. Bazalaki Mokoka 14 assaillants au Bazalaki appréhendés na service ya renseignement pe à la police nationale na kati ya ville ya Kenge, plus précisément na province ya Kwango. Et pa yoapi 9 hommes pe 5 femmes Bazalaki appréhendés au Bauti précisément na kati ya conflit Kwamot et pa ya Bateke na Bayaka. Selon ba source locale, batu o bozali komona na misu, bazali babomi po esika bauti babomi 4 chefs de village, pe batumbi 4 villages et pa iwapi 3 fermiers bazalaki pe ya kokufa na passage na bango. Plus de 300 sacs ya maïs ezalaki saisi et pa ya la police nationale pe 110 sacs ya fufu o wapi 30 ntaba ekangamaki na o bato bazwi esika bauti. Pona kobakisaki ba assaillant o bozali komona bazali ressortissant ya ba conflit te pe yaka o bazali infiltré na ville ya Kenge et pa wapi bazwami na maboko ya bakonzi ya la police pe ya ANR. Tosimba que ba arme na ba munitions o bazali kosalela et kangemi na maboko ya service national ya renseignement pe na kati ya la police o wapi bazwi ba arme c'est-à-dire minduki na ba machette o esungaka ba onko sela musala. Ndeti tata o bozali komona ndeti kaka azali komikanga na ndenge ya koyoka malili kasi nzoka nde yende moto asalaka bango bakisi c'est-à-dire nganga na bango bozali komona yeyo oyo asalaka ke ba opérer pona koboma pe kobimisa ba macheti epai wapi minduki ebimaka ndeti kaka na kisi. Na bakonzi ya la police toko senga ke ba renseignement ezala renforcer pe ba mesure ya sécurité et bana kozala encore une fois renforcer pour te ville mobimba ya Kenge pe province ya Kwango population na yango azala victime te ya ba conflit kasi na gouvernorat central tozali pe kosenga ke ba conflit oyo e bana kosila pour te peuple ay bana ko évacuer na ba occupation na bango ndenge longo bani. Ezalaki na briefing spécial qui organisé lundi 5 décembre 2022 na 18h na kati studio ya chaîne nationale RTNC1 et pa wapi thème central et betamaki okozwa idete pa ya ministre national en charge de communication Patrick Muyaya massacre de Kishishe oza perpétré na ba M23 pe ba rebelle ya RDF. Liboso ya bapandisango to pe ba journaliste porte-parole ya gouvernement asalaki appel na collègue na ye Julien Paluku aza ministre ya industrie pe gouverneur honoraire ya province ya Nord Kivu. Na maloba na ye o etalisaki clairement que Patrick Muyaya atalisi o ezali ko justifier po na nini esengeli ko sala focus to kotia miso na massacre ya Kishishe na kati ya territoire ya Rutshuru province ya Nord Kivu.
Po na tina na yango nde chef de l'État azali ko dénoncer ba massacre oyo pe atindi na ministre ya justice Madame Rose Mutombo a instruit procureur général ya justice pour que dossier moko ezala ouvert. Na ngambo na ye na séjour na kati ya Pays-Bas a se saisir déjà na dossier po na koyebisa na justice a fongola dossier afin que ba enquête ezala ouverte na sujet à massacre Kishishe. Tosimba ke ezalaki pe fin ya deuil national oyo coïncidaki na débit ya Téléthon oyo ezali mobilisé na 22 milliards de francs congolais pour na tina ya massacre pe kopesa oyo esengeli na population oyo aza victime ya massacre Kishishe. Le président de la République avait déjà dès l'entame de sa communication dénoncé ces événements odieux qui ont conduit à la mort à plus d'une centaine des compatriotes, et des instructions ont été données notamment pour ouvrir une enquête judiciaire. Au moment où je vous parle, la ministre d'État, ministre de la Justice, a donné injonction au procureur général pour qu'un dossier soit ouvert, et donc il y a une enquête qui a déjà été ouverte. La ministre de la Justice qui séjourne aux Pays-Bas à La Haye rencontrera demain les procureurs parce qu'il demandera aussi à ce niveau-là l'ouverture d'une enquête pour que toute la lumière puisse être faite sur ces sujets. Aujourd'hui, c'est le jour où se termine aussi les deuils nationaux qui avaient été décrétés par le président de la République pour que toute la nation puisse être compatissant avec les familles de personnes qui ont été touchées, qui ont disparu. Et c'est aussi le jour où il y a eu cet Téléthon qui a permis de mobiliser à peu près 22 milliards de francs congolais ce matin pour appuyer les compatriotes qui sont touchés par des situations de catastrophe et des situations de déplacement dues justement à cause causées par ces violences. Territoire ya Rutshuru tope Kishishe to simbake ezwami na kati ya moko ya ba territoire oyo eza na 6 territoire na province ya Nord Kivu, précisément eza traversé na route nationale numéro 2 oyo eza situé à cheval entre Rwanda pe Uganda. Nyongo ya libumu eleki banyongo nyonso kasi lelo na Kinshasa kofuta nyongo ya libumu ekoma problème po soki okei na wenze lelo okokuta ba prix mususu lobi pe ba prix mususu donc biloko ezomata du jour au jour soki oza na mbongo ya malonga te lamba na yo ata loso na huile nzela ya mukuse po okopikwa mapamba bateki pe kote na bango bazali kolela biloko bazoteka bénéfice ezali te po talo eleki awa pe tozali kokende na période ya ba fête toyebi te soki tokosuka wapi biloko eza cher biloko eza ya okita te neti biso oteka poisson rama poisson 65 000 na to ya dollar pe baolakisa ngo na TV mbisi eyeki biso toomona ngo te bakila so baye mbisa ngo ekiti tala biso mbisi cher mbiso to banda oteka ngo a 1000 francs lelo ekomi 2500 bo faire souffrir batu bilo balo baka na TV biloko ezokita biso tosomba ka cher biloko ematitalo transport ematitalo toyebi te toteka sikoyo ndenge nini dekomi mutu na prix na ye dede takasere leki na wenze bataxe bele dotoyokoka te biloko mukie oye nango bénéfice mukie museke na ba transport museke na ba taxe ya wenze biloko okende po kende koluka baninga pe bakenda kamaluko bake kosomba bayeli bisongo batie na Pascal okokuta mupiku ya mbiso bachiango munene boy 11 000 francs 11 000 soki oye nango otandi na se tango kotanda bénéfice eza ya 1000 francs mama so oza na capital ata ya 30 000 okozwa bénéfice ata ya 3 000 francs 3 000 francs na nde okoliesa bana nde okofuta tike ya wenze ou bien nde okomela mwa mai ya ti soso kokende kuna 8 000 10 000 sikoyo madeso okende kuna ba 3 000 sikoyo tokosala ndenge nini na biloko tozomata boye transport pe mati 2 000 1500 tokosuka wapi bakonzi en tout cas bosala mwa eloko na lombangu avant ba fête po a lire oyo makambo ezokende na ba fête oyo bondimela ngai na bandako misusu donc bakolala nzala po ba parents bazokoka te bazoyeba te babanda wapi na kolata to na kolia boye kitoko te.
Mercredi toyaki kolakisa bino ndenge ministre ya défense akitaki kuna na kitona pona kotala ba oyo nyonso tu bakotaki na FARDC lolenge nini formation ezali kosalema kuna pe toyaki kosalela bino historique ya Kwango Bolanda. Déplacement ya patron ya défense nationale ya République démocratique du Congo ndenge kaka bozali komona ezoko justifier engagement ya chef de l'État pe ya ministre en charge ya défense na oetali formation militaire pe engagement ya ba soldat pour na kobundela mboka pe ko servir sous le drapeau. Na atterrissage na ye na province ya Congo central, patron ya défense congolaise akendaki pona ko superviser sadi ko yebela ndenge nini formation ya bajeune eza kokumba makuna na centre de formation militaire pona oetali engagement ya bajeune. To simbake ba province ebele nde bajeune bakoti pona kozala formé entre autres province ya Chopo, ya Équateur, ya Ituri pona ko citer kaka ba province wana. Kasi na maloba na ye atalisi ete après formation na bango esengi bazala ba soldat brave kobima na ba centre de formation oyo pona kosaela ekolo. Parce que tolingi te simaya sans ami satu bobima awa ba soldat ya solo formé comme un vrai soldat prêt à défendre son pays. Tosimbake ministre ya défense azali kobunda na ndenge kaka président de la République apesa kimbela pona kokumbela formation militaire et pas ya ba jeune pona kozala vraiment ba vaillant soldat na tina ya kobundela pe ko servir drapeau ya République démocratique du Congo. Province ya Kwango bondi milanga oye yebani moko ya ba province découpée na kati ya Grand Bandundu à l'époque ndenge ezalaka Grand Bandundu kasi lelo ekoma ETD, c'est-à-dire entité territoriale décentralisée oye zwa découpage nango pe personnalité juridique depuis constitution à pesa yango le 18 février 2006 o epai wapi pesa yango ndingisa ya ko fonctionner lokola ba entité territoriale décentralisée pe ville na yango elongwa cité et commandé ville de Mambré, c'est-à-dire une ville wa bengi Kenge. Kasi ya motuya eza ya ko constater que ndenge kaka boza komona ville ya Kenge eza moko ya ba ville o ezo ko connaître te en plein 21e siècle pe 2022 développement topé émergence na yango en termes ya ba infrastructure pe construction ndenge tokoki ko constater o eza pembeni na Kinshasa likambo ya kokamwa. Bondi melanga Kenge o bozali komona na province ya Kwango ezalaka nango na banzela mingi te. Parmi banzela baza kaka na banzela misato o wapi route nationale numéro 1 esika tozali nde memi kino bokoma nesika ekobimisa bino bokende tina Kikwit. Kasi moko pe esengi to mituna motuna ville ya Kenge o ezali moko ya ba ville pembeni ya Kinshasa boni ekoki kozala na émergence te pe ekoki kozala développer te contrairement na ba ville mususu ezali mosika na Kinshasa to tanga ndeti ba lwala bato pe ba ville ya Boma pona kotanga kaka ba ville wana. Kasi réponse eza na motuna wana après kosala sillage to pe ko tourner ville ya Kenge mobimba tomoni que ville ya Kenge après kozala démembré eza penza na main d'œuvre ya makasi to ekoki kotombola économie pe technologie na yango ko comparer na ba ville mosusu ville ya Kenge ezali ata na entreprise moko te ekoki ko prospérer ville pe ekoki ko kotisa ba revenu en termes ya économie pe en termes ya ba rentabilité pour que pesa na gouvernorat pe na ba ministère ba ebana kotia maboko pona kotonga yango. Kasi esengi to simba kaka na ville o ya Kenge nde mwa développement ekomi kokota pona ko constater neti construction ya assemblée provinciale ndenge kaka bozali komona na bilili.
kasi mbela eza lancé na ba autorité ya gouvernorat na kati ya province ya Kwango bayeba na kosala eloko pete ville ya Kenge pe province mobimba ya Kwango ezala comparé na ba belle construction kolongola ndenge Belge atika yango kasi bayeba pe ko comparer yango na ba ville mosusu en plein 2022 a tozo kokota na 2023 bosa le loko. Avenue de la Paix misala ya kobongisango ezongi lisusu population basepelaki makasi lolenge ba autorité ba penser na bango betaki kolakisa bino ozali na posa ya kozwa lobiko yo muto ozali na poison cancer boki mambangu epa ya Dr Jean-Claude azali kosunga ba maladie pe lokola prostate na hernie bolanda belemo ya jeudi. Misala ya kobongisa Avenue de la Paix kuna na commune ya Kinsenso ezongi lisusu esengeli koyeba ke nzela oyo ekenda ti na njili brasserie kasi model nzela oyo ebebaka ekomaka kosala pasi mingi na population bakonzi batindaka deja entreprise moko pona kobanda misala awa kasi tangu babandaki misala bakomaka na bango ti na suka te misala oyo estopaki yango wana population balelaki lisusu kasi kolela na bango ekomaki na mato ya ba autorité yango yo misala yango ezongi lisusu oyo population basepelaki makasi komona ndenge ba autorité bayokaki kolela na bango bazongeli kobongisa nzela oyo kasi ba difficulté oyo bazali kokutana na yango depuis babandaki kobongisa nzela oyo misala ezokosalema malembe oyo ezali kosala bango pasi mingi yango pe kobongisa nzela oyo esalike bakomi na difficulté ya mai boka bango moko ndenge balobaki misala ebandaka nango bien ebandeli kuna iske batie prince wana ezalaki bien ekende mpe mbangu mais koto eza la lenteur après un moment ayi rupture ya misala tu ne sais pas pourquoi mais depuis que président asalaka tour alekaka boye tomoni misala barelancer lisusu tone esengoko koto eza zone moko enclavé transport ki pasi nde babongisi nzela bantu samson chante longonya na ba autorité ya mboka ezalaka nde boye soki peuple eleli bokiti na lombangu pona kosilisa difficulté na bango kasi tokosenga kaka misala oyo ebanda kokende mbangu nzela esila noki po difficulté oyo population ekomi nango esila nzela elata elamba ya sika ba chauffeur bazongela kocirculer na kimia nyonso boyoki Mwana Congo, solution pona ba maladie oyo etungisa bino tango molai eye yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate omitungisa malisusu te grâce ya Dr Jean-Claude oyo azali mutoto ya Manyema, c'est-à-dire congolais ya solo azali kotraite ba maladi oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epa na ye bokoko nde bokoko na oyo etali poison azali kobeta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mokolo moko bino ba oyo botungisami na maladi ya sucre ata ematiti na 1000 epa na ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisama lisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko bongo oyo etali hernie okende na yo te baopere yo po bakisi ya bokoko oyo Dr Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal
bongo bino ba oyo bozali konyokwa na mbasu pese bomi tungisama te. Dr Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga bato. Boka bino moko ndenge aexplikaki. Nga naza Dr Jean-Claude, naza moto ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo. Naza ya mosika ndenge bakoko batikeli biso molembo oyo nalingi naloka ye bino mpasi bakutungisa mingi na maladi ya bokoko. Antuka ya liboso nasengi na motu nyonso oyo aza na probleme ya poison. Nga aza moswali ya este. Antuka poison ndenge etunisaka bino na miniti oyo nga nasonyaka yango journée moko. Naopesi okatisi mbala moko osanzi na osumbi. Na traite lisusu cancer libere, cancer de scalp. Comprends? Na soigner nyonso sans problème. Na soigner lisusu prostate 3 jours. Na ebiso 3 jours en tout cas. Na soigner mbaso ebande. Na soigner yango journée moko. Soki komi na pota osala ta mwa bato moke esila. Welisa benga Dr Jean-Claude na numero oyo okoyamba yeye moko pe akoya kosunga yo esika ozali. Dr Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce, infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladi lisusu. Bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli. Welisa benga Dr Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo esongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te po maladi ezali kosila. Oyoki? Vendredi toyaki kolakisa bino lolenge président de la République Félix Tshisekedi akitaki kuna na Kitona pona kotala ndenge nini formation ezali kosalema kuna pona basoda ya FARDC. Petaki kolakisa bino lolenge Union Européenne eyebi na ko sanctionner Justin Bitakwira. Pe toyaki kolakisa bino ba oyo bozali na besoin ya ko enregistrer ba album na bino boki mambango na studio Liloba boko enregistrer ba son na bino kitoko makasi bolanda. Militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, votre devise. Votre devise. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kitaki na mabele à Congo central jeudi 8 décembre 2022 na kati ya base militaire ya Kitona pona ko requinquer, c'est-à-dire ko kumbela masolo ya moral na o etali ba troupe pe na ko rassurer ba jeune o ba mi pesi pona ko koma ba soldat pe ko défendre intégrité nationale na ko accompagner bango na processus ya redynamisation ya armée nationale o eza censé ya ko booster efficacité to pe bokasi na yango. Bana mboka bozali wana ndenge na lobi pona ko batela ekolo kobatela bana ekolo bana mboka Congo basakani na Congo mingi bambula nyonso oyo nyonso wana po mapinga na biso ezalaki désorganisé bazalaki kosala maso po moral ya bana mboka ya mapinga ezalaka toujours na se. Mais bomoni bino moko naza koloba siko na ba recrue d'après rapport nga na yoki bomoni changement banda boyambi o bayambaki bino pe tango nyonso ya séjour na bino ya formation awa ba former bino na ba condition malade ndenge bayebisi ngai menga moko nako suka kaka na wana te nakoluka na mona baike kati na bino o bako confirmer nga makambo wana. Visite oyo officielle ya première du genre autorité suprême akita pona ko lendisa ba jeune, c'est-à-dire ba o bazwi pesi pona ko
Kumbe la Masolona o etali ko défendre l'intégrité territoriale devant ban centaines, c'est-à-dire ban nouveau recrues, bazali bongo liboso ya mokonza mboka o bazali ko rejoindre rang ya ba éléments o baza déjà diverses unités déployées na place ya Mwanda kuna na kati ya Congo central. Commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba FRDC ya PNC a réitéré ki détermination na ya corridorer blason terni, c'est-à-dire ya kotombo la bendele ya armée congolaise pe ya kozongisa yango na prestige nyonso ndenge ezalaka kala. Après sanctions à l'Union européenne, 17 personnes de Bazali kosala objet à mesures restrictives à l'Union européenne. Après que le Conseil à l'Union européenne a décidé jeudi, il y a 8 autres personnes de Bazan na liste au bazar reproché pour soutenir et entretenir les conflits armés où ils allaient accentuer l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Eza bongo commerce illicite ya ba ressources naturelles pe violation à droits de l'homme. Na kati ya liste yango tozali ko retrouver ba personnalité politique proche ya ancien président Joseph Kabila, notamment Emmanuel Ramazani Shadari, ozaki candidat malheureux na ba élection présidentielle en 2018, pe Justin Bitakwira, nouvellement ajouté na kati ya liste yango. Et Sengeli Kotalisake, Oyo Yasuka, c'est-à-dire Justin Bitakwira, azali sanctionné à cause de manière répétée, qu'on incité à la violence, peut encourager la discrimination, peut hostilité à l'égard de la communauté Banyamulenge. Parmi les 8 personnes, au baza inscrit dans la liste, et zali configurer 5 autres membres de différents groupes armés, notamment M23 na Willy Ngoma, azali porte-parole yaba IDF, P Medi Kabulo yaba Kodeko, na Désiré Londroma, azali moko ba FDLR, po na kobakisa moko ya colonel ya armée régulière Joseph Oli Kwatipi, oye pas à citer na kati ya liste. Ba sanction oyo ezali ko constituer instrument essentiel pour la politique étrangère oyo ezali ko agendre pour na ba personne o baza ciblé interdiction à ko kota na sol européen pe possibilité à ko geler ba avoir na bango, c'est-à-dire ba mbongo to pe miso na bango ezali na ba banque européenne. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te, po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele.
Samedi toaki kosela bino portrait ya maman Tchala mwana oya sili kotika biso pe totaisaki bino spot ya mobange na sortie officielle kosalema kuna na Lion Hotel ya maman Alice Ali oya sili kosala sortie officielle ya album na ye pe toaki kotalisa bino spot ya centre hospitalier Dominique Leker ozali na besoin ya kozwa ba traitement solo kimambango na centre hospitalier Dominique Leker. Artiste musicienne congolaise Tchala Mwana azongisaki molimo na ye epai ya Nkolo Nzambe na matinée ya samedi 10 décembre 2022 na Kinshasa, capitale République démocratique du Congo. Tchala Mwana, mamu national au babengi mère de la nation à partir ya ba année 2000 abandaki ko assurer ba production ya musique na ye à partir ya ba année 2009 production o abanda yango ko banda bomwana abanda ko prester lokola musicienne notamment encadreur ya moko ya bayembi ya minene o bayebani lokola Meji 30 Jos Diena Lula Chanda pe Boss Bosombo pona kotanga kaka ba o wana abotami na katanga na kati ya discographie na ye ba mélodie eza inoubliable na kati ya mito ya ba congolais oye pesa ba edification pe talisa lolenge kani etongola musique ya Congo pona ba grand nombre ya ba production musicale ezali koyebake Tchala Mwana ayemba banzembo lokola Mbanda Matière Kami na Sinabali pe Mpokolo Divine pe Antidote Munanga Bidoya The Best of Tchala Mwana Yombo Elako Ntambwe Mutwashi Kacha Waya Pika Pende Malu katonda bakole kutonda nkumba kutonda nibalela kutonda ntonto jiwanyinga la pankati ujika ine malu ele mulumulwe Dinanga Chanza Mamu National volume 1 pe volume 2 Chinkuna pe banzembo mosusu na Oitali mwangonga alekisa na kati ya politique esengi koyebake na 1997 azongi awa na mabele ya République démocratique du Congo après kofanda plus de vingtaine années o alekisaki na engumba ya Paris. Tchala Mwana ami pesi na kati ya politique pona koepole to kotindika Laurent Désiré Kabila o wapi bafondaki association ya Refeco o ligi koloba regroupement de femmes congolaises kobanda année 2000 kino na 2002 azali ko siéger comme député na kati ya ACLPT au wapi ezali assemblée constituante législative ya parlement ya transition nde akomi ensuite présidente ya Ligue des femmes nde akomi présidente ya Ligue des femmes na parti ya PPRD parti politique o ezalaki créé na 2002 epai ya Joseph Kabila tango wana azalaki nano président. Na 2011 aye ko battre campagne législative na kati ya circonscription ya Kananga na kati ya ville oye akolela élection ezalaki penza po na ye truqué depuis engagement politique na ye. Tchala Mwana azali moyembi nzembo ya succès pe ya banzembo politique o wapi eveya conscience patriotique ya bakinois pe bakongolais ebele. Indéfectible soutien na ye pa ya Joseph Kabila epesaki ye penza lolenge akokoma opposant na ngonga ya suka pona ba raison ya koboykote politique pe ba concert mosusu na dernière production scénique na ye na Paris na 2010. Mamu national o azalaki na début ya mandature ya régime Tshisekedi akomaki kozala trop critiqué pe asukaki pona ko arrondir ba angle na ye epa wapi agardaki bolingo na ye epa ya Joseph Kabila lokola moko ya président ya kala aye kobimisa nzembo na suka pona lokumu ya président Tshisekedi pona kolongola na kati ya mito ya bakongolais makambo oyo ezalaki kokanisa lolenge azali na conflit na régime en place. Dernière production ya artiste chanteuse Tchala Mwana ezalaki livré epai ya artiste Peter Komondwa na lolenge ya slam na boye molimo ya moyemi nzembo monene pe artiste congolaise Tchala Mwana epema la kimia pe ba congolais bakobosa na yeso ki mokete wewe ni yaya kwetu wakukinga na muselekaba chenda kupa moyo chibangu cha muka chilimu shimu cha menu wakasmae chenda kupa moyo chibangu cha muka chilimu shimu cha menu wakasmae
Shalom, c'est la votre maman Lise Ali. Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Ngongango et Betty pour l'album Nabiso, Dieu de la prise en charge. Samedi Oyo, le 17 décembre, à partir déjà il y a 12 heures. Adresse ces allées, c'est Kakamoko. Léon Hôtel, na boulevard du 30 juin, à 2 minutes, na immeuble Sozacom. Droit de participation, et allez juste kaka $20 il y a pas mal. Avec $20, aux ana droit il y a CD, aux ana droit P aussi il y a flash. Où il peut permettre en tout cas au CPLA, au BINA. Ba numéro au moni ezali affiché na itanomoke benga biso tokoyeba na koyanola na mituna ngala za kozela yo esika deja ebongisa mipona yo oyei malamu. Oui, la réserve de l'Éternel. Nous allons dire avec la chorale Kosabolima Solo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Tokamina suka ya Mag FM soki bosepela kina édition ya mokolo ya lelo ya rétrospective bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko kaka ndenge ba mesana kuna na technique na montage tozalaki na Peta Francis ende mutu a montaki beleme lelo kitoko na sima caméra tozalaki na Lemeti Noir Enoch Mafuka ende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi na régie tozalaki na Dan Da Cruz azalaki wana kaka pona kosala musala na ye kitoko ndenge amesana topesa bambote na le représentant légal ya Église Peniel Maranatha le prophète Paulin Bakajika toloba lisusu nini kaka ndenge tomesana koloba eloba nango maître Billy Malouwa Cléophas nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te